Bonjour, bonsoir, Nabandeko Nyonso, Bolanda Biso et soyez la bienvenue dans la chaîne Biso à Voice TV officielle. Merci Namino Nyonso Nande Bodoatan, Namino à côté la Belema Biso, Ticket Nzamena Lola, à mon abino pe, à Pambola Bino. Voilà Bandeko, Lelo Tozo Laksa, comment on peut Kosala, Fufu na oyo ya Manioc yo moko na Ndaku, surtout pour na biso batu toza na Europe. Alors, te découvrir ensemble. Voilà la famille pour nous ça la farine ya manioc na biso ou soit comme fufu na biso ya manioc to na manioc na biso awa ndingi tozo mona to banana no na kokata manioc na biso e kolongola ngo poso tozo diviser ngo na boye po ezala facile pona kolongola ngo ba poso. Voilà, on a tout ce que l'on a poso. Ah, tout comme une étape où yo to gini to banda ko kata yango. On a toujours kata manioc na biso. To kata ngo pas trop vraiment mikie to katongo pe minene te pona ezala facile pona kolemba soki o kati yango mikie makasi soki lembi ekopanzana panama ekoma potopoto donc il faut o katongo mwa ba mesure moko po ezala bien. Et voilà la famille manioc na biso yango to kati yango comme bomoni wana ba mesure to kati yango to comme une étape na biso oyo tozo manioc na biso tozo tia yango na bassin na biso pona to garder yango ti ekolemba. Awa d'habitude na sokola ka manioc nanga mais na remarqué et puis mutu mo atika commentaire na vidéo moko na sala kake à chaque fois na sokoli manioc e umela ataso e umelo mona penda côté mususu mona elemba bien te yango skoyo na ya lobaki ke ko sokola manioc te yango na ba pe ke non na mekana no natala ndenge nini e kosala mais so avant ça la bongo c'est mieux au sokoli poso ya manioc na po ba poussière na ba salité e kende na manioc no na manioc no te tango kata. Voilà to tia ngo na mai et puis to couvrir en bien. Bolanda plus ba image. Voilà, et puis tu regardes. Voilà la famille après un mois yako concert yako tia manioc na biso na mai to zongi vraiment manioc ongo to ngala kutana na ngwe umela na nka pona elemba na tika kyango pendant un mois et eloko ni na ko lo babandeko na un mois wana contrôler kango après 3 à 4 jours au bando mon ndire bablo mo ya vert et bimalikolo po olongola kango donc so moni bablo ko ya vert et bimalikolo ozui lutu ou soit ozui tisho olongoli yango. Voilà et ko changer maïté donc contrôler kango kaka après 3 à 4 jours ozolongola bablo ko na soko moniki ezobima. Voilà la famille awa to yesko parce que manioc na biso e wumeli na mai toujours rincer yango to tia on a passoire toujours rincer yango po imeli vraiment na mai po to sokola yango mwa moke donc to bois que l'on ka mai likolo donc na lobaki mutu mususu atuna est-ce que ekopesa solote ekopesa nango solote yo contrôler yango kaka après 3 à 4 jours oyo contrôler so moni e bandi obimisa ndeti mwa ba vert wana likolo ozu olongoli yango ko changer maïté manioc na poto na ebité batu musu baza na chance bakuta na manioc et lemba no kimenga a ba place na za banana bando soma manioc et lemba nango jamais na 3 jours et lemba nango jamais na une semaine donc so kuta na we lemba no ki chance na yo. Voilà et awa to zongi skoto ye pona ko kausa
manioc na biso tozo salela food dehydrator. Donc tomoni manioc na biso elembi. Oyo ndenge elembi boye ezaka ndenge moko. Soko lingi osaleli yango okomisa o fini yango ekomi kimpuka pour no salela yango kwanga. Soko lingi pe okausi yango ekomi bikedi pour na yo kosala fufu. Donc ezala kaka na ebandeli wana entre kwanga na entre kipuka na fufu ezalaka méthode moko ya kotia na mai elembi. So lingo komisa yango ya kwanga okomisi, so lingo komisa yango kimpuka kaka yo. Voilà lelo tozo sala fufu na biso ya manioc tozo tia na food dehydrator na biso pona elemba. Et voilà, manioc na biso yango oyo bikedi, oyo comme bikedi, elembi vraiment. Et sorry, et karuki vraiment bien. Voilà, tout le monde a n'engagé bouka, n'endit ka bikedi yo to zana on a kini wana, izo bouka na bien karuki bien. Et voilà, tout comme l'étape na biso oyo to lingi to nika yango tozo sa la blender na biso. Tozo tia yango na blender. Après awa tokomi sikoyo konika manioc na biso, bikedi na biso. Tozonika tosa bon pour tant to chaki espace ezalaki te. Au fur et à mesure tozonika tozobakisa enika manango nyonso mbala moko et puis pour na make sure que ya minene nyonso ba morceau nyonso minene ezokita na se pour na onika. Voilà la famille a to comme l'étape na biso ya ko baloba ko yungula et toujours yungula on peut tout longola misisa. Voilà, tout ce ko yungola on misisa ya mwana etikali fufu na biso yango yo. Et voilà tout comme une étape au skoyo tout monde fufu na biso vraiment yango solo la fufu penda kande da ke solo la fufu ki sasa wana to ndol bando lamba na fufu manioc yango yo. Voilà asko to tia on a chasser na biso pona to bomba. Voilà la famille résultat ya fufu na biso ya manioc yango yo, soit farine ya manioc ou bien cassava flour yango yo. Et merci na bino nyonso bozwa occasion ya kolanda video oyo. Tiketi nzambe na lola amona bino pe apambola bino. Soko zana abonné na kati ya chaîne na biso te okoko s'abonner pour cliquer pe cloche de notification pour permettre kao à chaque fois de poster éléments ya sika ozanga te kozwa yango. Merci encore et pour na lelo bande koto sukiara to kutana mbala ya sima. Bye.